Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision en Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Les journées où to réservant uniquement à notre maman Olive Lembe Kabila. Alors, joyeux anniversaire, maman Olive. L'équipe de Welcome TV vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, maman Olive Lembe Kabila. Vous êtes un cadeau de Dieu pour les Congolais. Que ce jour, votre jour soit éclairé, béni et unique. Vous êtes la cause de la joie des millions de Congolais et nous vous la rendons ce jour. Jour de votre anniversaire par une prière à Dieu. Que les Très-Hauts vous regardent, maman, et vous comble de toutes sortes de grâces. Joyeux anniversaire à vous, notre maman. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messale. Alors, on est dans le lobby, les journées réservées à mon maman Olive Lembe. Alors, tout le monde dans une vidéo, il y a dédié pour l'anniversaire. Alors, see you after this video. Thank you. Votre statut a changé, mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Motema motonde nzambe atalaka, yayo motema etonda boboto. Olamu na yo eza ya kosamba te, oyebi kopanda na bato quelque soit sa place. Osalisi bato ya bokono, latela bae bakolela ibanga babwaki na mbuma ya kotela ekikolaka jamais nzete na yango. Joyeux anniversaire Mama Olive Lembe, Mama Maman ya baka difficile yango totombeli yo inane de plus. Nzamba bakisela yo sagesse intelligence. Hey. Mama na sifa mama wao mama Laurent ukangaka motema kisika basi ezali mama ya molinga mama ya boboto eyo motema nzamba pesa yo motema change mote mama boboto. Mama ya moninga mama ya boboto eyo motema nzamba pesa moto change mbote mama bosembo mama waro mama bosembo mama waro mama boboto mama bana ebele. Sagesse, intelligence. Hey. Mama waro ukangaka motema esika pasi ezali mama ya moninga mama ya boboto eyo motema nzambe apesa moto change mbote mama bosengo.
Maman Olive Lembe, Mama Waro. Libanga babwaki na mbuma ya kotela ekokweyisa jamai nzete na yango. Dada Angèle Kaname, ye na maman Sylvie Bombo. Mama, ogoka mwana. Boboto bosembo ya mama eza lokumu ya papa. Le Raïs, lettre J. Nous venons de suivre la chanson haute dédiée et par Maman Olive Lembe Kabila. Alors vraiment nazane sengo. Ndeko soko lingo tinda message na yo pour na ko souhaiter joyeux anniversaire au tina numéro eza sur la petite écran na bino na 079 31 35 21 70 au tindi nako tanga joyeux anniversaire pour les autres dédiés journée autorobi que semaine mobimbato parler sur 45e année. Il y a notre maman, Mwanangana maman Léonie, Mwana ya maman Sifa. Alors, c'est très important. On a besoin de comment boyer. Car avant, ndeko ebio, alobi nanga en tout cas, ce qui maman Olive a ko bon, na langage na ba nazolo baka ndenga lobaki, ce ka tcheli baya na 2023 ye a voté et puis a tché commentaire na ye alobi ke wana na Facebook, zaki live na Facebook seulement direct na ye alobi oyo ako loba soki ba message mabe ako bloquer pa lobi penal akomelinga na otanga ngo er moko yana bike soko za na besoin ya kotina mwelo to développer on pas après natanga na ba message po bande ko belé batini mo ba happy new years ya mama awa natanga nan oyo ndeko alobi ere anniversaire maman Olive Lembe Kabila mama ni mama mama wa ho mama wa Toto la mère des opprimés. Mon cœur pour vous et de vous encourager dans votre lourde mission sans fléchir. Le monde vous suivra toujours des critiques ignobles, mais rassurez-vous que vous avez à côté de vous des hommes vrais qui continueront à porter haut un témoignage sincère aux yeux de l'humanité de votre cœur. Voilà si haut mon cadeau à l'occasion de votre anniversaire de naissance. Merci pour tout, maman. Bona gata. Ouais, m'ta commis awa au message oyo ndeko commis joyeux fête à une grande dame maman Olive Lembe Kabila. Vous êtes une femme géniale et unique, une belle personne et de grande beauté d'âme. Ce qui encore c'est notre frère Aaron Bassimara. Yenda commis à partir ya Kivu. Awa oyo ezali ndeko commis à maman Kadip, maman Yabana, maman Initiative Plus, maman paysanne, maman agricultrice, maman Olive, joyeux anniversaire, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Wumela Makasi, Pembeni ya Raïs, toujours, je vous aime beaucoup, notre maman. Ça, c'est notre frère Yacinthe Kongolo, depuis Manchester. Oyo, frère Oyo a commis message nalbi pona mama moté pona moté mamala munaye on peut tout tomber d'accord. Joyeux anniversaire, l'ex-grande première dame remplie de bon cœur, Yves Kisombe depuis Kinshasa. Heureux anniversaire à la matriarche Olive Kabila, maman ni mama, dont les œuvres caritatives en faveur de la population congolaise ne sont plus à démontrer. Que le bon Dieu du ciel bénisse toutes ces entreprises et qu'il accorde longévité, prospérité et succès. Papi Tamba. Alors, Félix et Momate a commis Boya Lobi. Joyeux anniversaire à notre maman,
la très distinguée première dame, honoraire Olive Lembe Kabila, que cette nouvelle année qui s'ajoute affermisse davantage sa propension à transformer positivement la vie des personnes qui ont le plus besoin de son aide. Bon anniversaire, maman. Wana Félix Momat. Alors, message na bino botinda na otang la bino ango nde tolobi le ezali journée à maman oyo aza na message atindi eza très important tango mutu azosala makambo malamu ezosenga to féliciter ye. Awa frère na biso Ebio, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Natanga na du message na ye awa. Un message côté belé. Ebio a commis boyo. Oh my God. Un message ezokota sekokota. Natanga na message na ye awa. Message andeko na biso poso natangi te vraiment isalema passé. A commis boye alobi abi bon oyo tanga komi ke asali mission alobi ke ndenge eza wana to se respecter vivant. Joyeux anniversaire na notre maman Olive Lembe, candidate élection présidentielle 2023. Ngai na ko voter ye pour na bolamu na ye eleki ebele. Et pa ebisinga bi merci pasteur. Na sali analyse oyo na plaisir te mboka ezokende mabe sur le plan économique et sécurité zela soki ba changer te plan B promouvoir kaka maman Olive Lembe Kabila awa batebele ba tie ba commentaire mais na kotana na otanga après ndeto lobi awa o ezaki journée anniversaire na yeme na moni bande ko musuba ko mono bote il faut apposer candidature na ye na 2023 élection présidentielle. Et ça bien. Parce que RMOP Congo, je sais que moi, si pe azala, présidente de la République, ils ont appelé malamu. Pour nous, temps où toujours passé au Nambo Cannabis, ils attendent critique. Ils attendent oyo, batu bazomo na kendire Félix Aosa elo monte. Félix azosala. Mais le problème est que le coup les aka Félix Tshisekedi, les gens déjà babandi ko tchaini tiba pouti moi un peu down. Mais ce que zala qui moi na moi si neti maman Olive que hier azalaki na kati azalaki président de la République a pesi discours na ye a lobby au moni crise oyo tozala ngolelo eza crise moko mondiale eza ka crise na Congo te mais il faut que le peuple congolais ayeba que eza crise mondiale. Ce n'est pas seulement que zaka biso na Congo nde siko ke ba dollar rezo mata non partout biso ka tozana kati na Grande-Bretagne awa biso pe a dollar peso mata mbongo na biso pound eza ya kokita mbongo na biso ezalaki mbongo moko ezalaki les plus élevés ya bambongo tout na mokili mais lelo tozoloba heureux eleki biso donc crise wana ekoti mokili mobimba eza crise économique mondiale soki peuple congolais azoyebaka eza crise mondiale akoyeba kofinga président de la République te akoyeba kozala contre ye te alobaki azosala rien parce que azosala mais le problème eza ke peuple aza informé te yango moni nde nalobi ke eza malamu r moko ke mwana mwasi pa koma présidence ya Congo. Pourquoi nalobi bongo tozalaki na Angleterre awa tozalaki na ambassadeur na biso kikaya bamakambo ebelebele bakombata komenase makambo ebelebele alongwe ezalaki mwa vide tangu mama Marie Jeka akoti ambassadeur na biso ya mwasi akoti ambassade nazobetela bino lisolo ambassade visa ya Angleterre et visa ya Kisasa bakoma ekopesa yango na Tottenham donc cela veut dire bakoma ekosala ba visa ya moniato ambassade mais basala ba visa ya moniato na ba Tottenham ambassade batu so bayeba so ba visa lokwa batu bazala ke bele au mona mutu mo pa telemine na libanda azoza ba passeport abatu non na obimisela bino visa batu pe bazopesa ye mais la kota lango na kati na ambassade arozwanga ina na ndaku aleki na ba agence na ba Tottenham kuna basali ba visa moniato tangu mama Marie Jeka akoti mwana mwasi akoti ayeko comprendre mbala moko amona ke batu bazebe na libanda mais oyo azo recevoir na kati na bureau na ye kopesa ba visa ezozala ndenge moko te na ndenge nombre ezozala ayeko comprendre que non c'est que ezana système moko ya mafezana nazono ba bopo na za témoin na yebi na otanga na ba koma bato ante le surtout le bar déjà basi bavanda peni esila alors mwana mwasi mama azui makanisi
a changé visa tango a changé timbre ya visa bato bazaki visa ya moniato na batottenham nde bango baoyeba te po tango moto azozwa bino opesa bino bima rapide express moto ango asalaka na ambassade me bazondima mpo bapesaka bato mosusu tango bazokende sikoyo na aéroport bazodécouvrir sikoyo ke visa na bango eza yango te donc ebendaki mindondo eye kosala sikoyo ke mama aganya na ambassade hors de quota donc visa okokosala suki visa mona te mpo modele oyo asala okokosala yango te ozomona aza mwana mwasi atie ordre na ambassade na biso. Donc cela veut dire, Neka Tozolobawa, que donc ce que Maman Olive a posé candidature en 2023 à Oleka. Et puis ce que l'équipe est pour bien en Congo, et ça c'est nécessaire moko. Pour la minute on est Tozolobawa la biso au ba dialogue ba faulu. A ça est lo moté que le cas président Félix. Ce qui faulu wana. A ça n'est pas lo moté à grave que Félix a commencé la tête. Dans la minute oyo na ba so na bande comme ça IDPS va dire que non. Élection que nous avons en 2021 au Salamate. Pour nous, Covid. Covid est dérangé. Tout ça, là, tout na tamoko wana ba osala recensement na bango pendant 3 ans. O ba kozwa pena 3 ans en recensement. So ba sali bazu 3 ans en recensement donc à partir de 2023 donc 3 ans en 2026. Ba sali recensement après en 2027. Jusqu'au nombre de en 2028 de l'élection. Donc cela veut dire président tire en pouvoir. Et ça dérange non ngatin. C'est que bango pesi siko eloko wana babilo ba na boyango tant gouvernement ezaki kala mais bato IDPS bazolo ba déjà bon ba lingi élection ça en 2023. Ngako di problème ezate. Les problèmes ezaka ke na lingi kongola yeba na minute oyo eza problème te ke ya ko changera ba président. Les problèmes sont que ceux qui président Félix Neka alobaki na Londres awa. Ceux qui bozo comprendre yete, bozo tineri ba makambo eza yango te, bozo comprendre vision na yete. Nenga alobaki ke ceux qui bic rouge, mais nazo expliquer bino na et tant que mutu akati, c'est que azong sa pouvoir à place et uta. Mais si ko so azong sa pouvoir à place et uta, bozo na bino pe longa sala te. Toko ke na batu na ninga ba brité mais tozolinga siko congolais aza na esprit moko ya amour pona bon samboka na biso. Tolongo la jalousie. Nazoloba, Maman Olive Lembe Kabila, aza candidat ya bien que le candidat tout à part mobile naye. Donc aza candidat ya bien. O aleki na ba Moïse du logo te. Pele na kama ko ba msu bazoloba keote Moïse Moïse Katumbi pas cause la candidat mais ça va vantir. Pele logo monte Moïse a osala et l'équipe Félix rien. Mouton ko saka logo ya bien. À part les présidents honoraires pour déjà le quoi ça comme na mbongo. Ako chambongo ne anje pona okidisa biloko na Congo ekita. Eza bongo eza teke mutu mo akota lisusu abana koluka luka na bambongo na ndenge te ezaka bongo te. Eza ke mutu azala ba moyen déjà. Ata lelo to ba moyen ngo bokolo bakazu na Congo, c'est normal Congo zamboka na biso azwi nzamba sali grâce ki yazo ba moyen wana, c'est normal. O azala ba moyen akocha ba moyen ne anje pona ko mettre population à l'aise. Ezaka simple. Bozwi kaka Maman Olive tondimi biso tu pona yebi ke so bo chate mito me kaka ta essaye a poser candidature totande ba voter pour ko passer. Et ça la coûte tricage te pour déjà bateau ba va na ntele biso de comme na biso pe ba na ntele. Déjà hôpital initiative prise au acheli biso na ntele. Hôpital wana eza gratuit. Boko loba na bino o tout boko loba. Ceux qui osent contre Maman Olive, donc cela veut dire que na solana frère wana ebio, oza motema mabe. Pour okoza la motema mabe te, pour na oko linga mutoyo, a osala bolamu na niveau moko ko loba te. Donc okoza pour déjà ndengeza na wana yo poza na moi quelque chose. Mais osala raté. Siko yi asala bolamu atropo asai na hôpital wana. Hôpital wana de moi biono ezaka pona avantage abana nselete eza pona Congo mobimba donc hôpital wana eza gratuit donc na bandeli pona boyeba hôpital eza gratuit donc so OK aux traitement na yo gratuit eza hôpital pona ba congolais voilà avantage ozo mona na mutu aza na besoin ya social mutu aza na souci ya social eza ne mutu nde tozo lingaza na tête ya Congo luka ba Maman Olive wana eza na ngoma kamba okumisa ate eza clair. Ao sala ba makambo belé na zolo bakamba hôpital kaka o dernièrement ba tuko inaugura initiative place au boyebi yango na la sango pe awa hôpital wana eza gratuit eza na ba matériel moko ya kitoko ozo mona ke population
à cause d'un problème tant aux mbongo te OK ba soigner yo c'est ça et le ko biso to ngato sana mama yemu yango na te mieux ko asali yango non plutôt lo afungoli sika eza mabete cause la contre yango te lemsi bokolo bakati bo bongisa mama yemu biso to kenena bat ba bongisa gouvernement na bino ba ocha bakal bazo ministre na bino a ocha bakal a lo ba makambele bele menazo lo ba na masolo wana te tozo lo ba makambo tangu ya za président babiloko nyonso tout o tozo bundana ka osila pourquoi azana babilanga ebele akokotisa congolais esprit que il faut koyeba kosala bilanga parce que na bilanga tango zo sala tango zo récolter okobimisa biloko na yo biloko sala moche na prix ya bien et puis akosala ba makambo okuti donc ndeka to soila ndeko na loba plan B musezala oh na mwana lobango eza awa te congolais osepela ba souffrance to zaka na ngoi kosila congolais ozomema investisseur azana bike non azana 50% pona bongisa c'est peut-être banzela na Congo olobi que non azana besoin kuta na président de la république pour azana 50% ocha bino pe bocha 50% mozo mona muto ministre azolinga ta bike biso dozana crise ça langa na mona bino ba Congo lango ndike tozana ba bundoki moko ya koleka ministre azoloba ke mboka ezana crise moya mona président ata ezate et puis siko problème eza awa tokoko bimisa ta infante na caisse na biso ah Nous zoloba ke mboka ezana crise boko bimisa ta infante mais marche auto le ka dernier mois na ki bakabundu babimisa ba 1 million de dollars poka na marche na lobina ndeko na présence na biote wana ezali marche ya bata FCC ba president bi non ezaki FCCT eza kabundu mnda bimisa bo anyway ezala FCC ezani bo bimisi 1 million kaka dans les vides bo poka ba tambola solution pe rien na makambo ezana tina te tango bozo mona investisseur ayi alobi ke no aocha 50% babongisa bino banzela bo boya quel motema mabe siko totanga ba komo na bino ba ministre wana siko ba olongo na bino misalati siko butana ba motema bo bino bo sala président nani Félix ayibite président Félix aza kuna besoin na ba province ba biloko zo zala kuna moyen na Congo ezate nzela désordre catastrophe ndilize ko beba batu bangba bongusela bino banzela puis banzela ba bongusela bino ezana ba matière na bino ba goudron te système ya sika oyo zaka na Angleterre nde basela ba M25 système ya sika bolinga te oh non il faut boy quel motema mabe obozala ngo yanga na zoyebisa bino na ok na bino kabo malembe ti nde bo mwana vandi na zala ngana ba correspondance tout au solaka na zala bani po bozo beta bakali moko bozo mettre président Félix vie moko difficile bolingo bibisambo yango zo mona na FCC kuba mde na bitala peuple yo ezala ngo somo yango moni boye ba te ba mindele basala ke Afrique développer na ngote siko tango batu bayoki mo motema ma balingi ba développer le bino mboka neka Félix abaye ke Congo koma lokola Europe ya Afrique bolinga basela bino ngo parti babongisa bino na banzela ma mtozo ngabe ba mina batua ba bongisa na batua ba ya ba mai tu na nenga bien na nenga bena ba anglais ale ba investisseur ba anglais ba kiti bo cha ba kale zanga ta sens bozo senga mona ministre na bio non moni nenga za awa pona mona président il faut non so bo pesi biso mo 200,000 na biso tela ki muyibio bozala ngo donc bozanga na besoin peut-être vous êtes volés bozo bebisa mokili bozo bebisa mboka oyo lelo eza journée kutu yesengo tana zo beta mo loko ka parce que na auto sa message ande ko lobi ke fona lobela ngo parce que ça sens te so na bina so mndele moto to beta ne masula ba ba yebinoti ba yebino ba mona bino boza ba soci et puis na si ba ko ba bino mabanga bozo bimisa ba millions dans les vides caméra bimisi ba millions wana so 47 millions pona ba maison préfabriquée bon sikoyo pona ba bongisela bino banzela bachi na bino ba minda partout ba bongisela bino ba tio ba régie de zo ya ko pola depuis Mobutu bolo ba keno bokoko bimi est-ce que ça ma wapi na mokili quand avant la kota na soli na ndeko moka bone ya président sona bina ngo moni système wana ndengeza na ngwana ke gouvernement za susumba ba tuna soka yo sala investissement na charge za les sous-té parce que biso moto zo luka mais c'est quoi ça mutu ngana bita bino bo yeba te bango bazo yande pa babongisa bino comment se fait-il mutation na ndaku na yo na pese exemple azo na kata ndaku na mugi ndako za salite ay bondo ndaku no ndenge za salite awa nazo bongselo ndaku na comme sango ya sika
na comme sonda kwa sika bon na ko yedo yo posana na yebi ke ozana ba moyen te mais yo bakisa nda munga pe na bakisa yo siko lo bala mutu ango te yo mo osala kaka bongo na yeba ni na zo so mais ezalaka bongo makamona lo boyo petit nanga Patrick na kina yebi ango président Félix pas yebi nango mais le premier zake asandi maki tozo rendez-vous na zolo bana bino toza na rendez-vous donc invitation on nous a invité yo kende mais pas pour na okuta na président mais pour na okuta na ministre wana mete masolo za yo te yo to okuta no po déjà na fond zolo ba ya makama $200,000 yalika munini masolo za yo te ngala ko mi makaba mindele dans les vides boete o ba ebi ke ba okene kuta na président ba soane makambo ngo po basa na mbongo ba kocha bino po bakisi na kene pa na po yo zo mona ke yo lingo zo ezaka te ozo sala ba makambo ba kimbuta wana osala ke lingo le ka bo pesa nga bo petit moko bo elelo bon mutu nga kufa na otanga ku ko mona ete asenga moi un jeune garçon sur $40,000 pasa ya mwelo mobo nde kwana kutu tanga bima ku na biwana ba we ba sala aventure bukana akoma disable à cause loko esala ka esoki ndenge nini mais nde kwana pa kufa na yeti na otanga komunita kufa muta mambo la muka yango na zolo bana bino to fungula motema donc ba bike fungula je 2023 oyo to sala ke nzamba sunga et que bat congolais tout bandima que maman Olive a posé candidature na comme ça to tika peuple à sala to tika peuple à sala boya te na makambo te mutu moko remplacer fashi bo mutu ko remplacer fashi à part famille présidentielle kaka pa ko sala loka bi azana été na bandeli pona to yeba mutu ko remplacer fashi oh à part ma bateau baleka kala donc maman Olive azate ya bien donc cela veut dire ou bien azongisi pouvoir passer outi ale mutu azalaki wana lokola azala ba moyen na ye a ochango anje parce que ba stratégie oya ndé mususu ba stratégie oya siko que no chembo anje ko sopa pena biloko pona congolais alia bien développement pena banzela ba makambo yo ba ministre wana ndé to funda siko bino bolonga misala boko chaba de bakali boyete botika batu bakuta na président poza masolo na ye bakuta na président basolo li ba oyokana gouvernement tchendamu bango pe batiale misale bandi makamute bandi bien ale makambe fungwami botika bakama pampa bana parce que tozolo bawa mboka na soso beba parce que Congolais za motema mabe yango moni nde to lobi boy 2023 maman Olive a opposé candidature na ye 2023 peuple congolais tous en asima na ye 2023 ceux qui a opposé candidature te ceux qui Félix a osonga sa pouvoir te botika na bino ka Félix a continuer na ye parce que mutu à part Félix a osala makamba bien azate bolongolanga ba idée na bino ndeko nanga Frank nani Frank Monzele alobi ke non Fayulu aza mutu malamu akosala loka malamu ya gravité au Félix akosala te oh rien donc cela veut dire masolango ezanango masola fashi soki fashi amoni ke bon na kokalanga te azongisi bien andima cédé mais totika mwana mwasi turo a diriger makambo ekende bien eloko na yaki nango yango wana toza na journée ya maman Olive eza journée tozo lakisa peuple ayeba ke azala ba makambo malamu ebele o asala so na bano lakisa bino awa na asi bo fungola minoko donc azala ba bien ebele na zo ebisa bino to meka to chaye bomona. God bless you, je vous aime tous na zonga la bino su ermo to beta su masolo musu nzama pamola bino. Thank you, bye bye.